Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mote na bandeko na biso bokolanda ka biso vraiment de partout na bino bandeko ya Mwanda bokasi ya ngunza Mwanda ngoma mote na bino mbote na bandeko na biso ya Katanga kuna na moninde ko mbala mokoko ponini te nengwa kamwanya mbote na bandeko ya lukala bandeko ya Kimpese tata vangu mbote na bino kuna mbote na CGK Ntimba kuna na lukala bino yonso bandeko ye tozeko bunda na bino tumba ye longo mbote na bandeko bafutuka banso bandeko ya religion africaine mbote na bandeko yonso ya mikili ya poto kuna tokanisi koko bafudisoni ya nengwananga tokanisi nengwa mbombo tokanisi nengwa mantswela tokanisi pebongo nengwa mvovi tata nsilulu mupepe tata lubokolo ya nengwa muzembe boze bele to sepela kito banda na bambote na bino na bandeko poto tangi bino te to se na bino elongo lokola mama yeli kuna na Espana pour Ninite Rosiani Pedro Agustina kuna na Rennes en tout cas vous êtes belle oyo bokolingaka ndombele oyo bokosungaka ndombele na makambo mingi yetali mosala oyo ba video ba toli yonso biso liboso na bino tolobaka yango to yaka kolongola conscience inconscience bolimbi biso liboso na bino to yaka nde kolongola inconscience po ya kuzongisa conscience kozanga conscience ya baindo nde bokasi ya mondele bokasi ya loposo pembe telelo tolobi malamu kozanga conscience to inconscience ya baindo lelo nde bokasi ya loposo pembe tango loposo pembe yaki alonaki na kati ya bato nini alonaki division nini alonaki na kati ya bato haine nini alonaki na kati ya baindo séparation égoïsme balobi na bino chacun pour soi Dieu pour tous te bankoko balaka na politique il y a un pour tous yango zaki komona moto voyager atake ina bilei te mboka komi akolia bakopesa ye pe bilei oyo ekotambusa ye nzila mosusu akozie kokenda loposo pembe tango ye abandi kolona division méfiance devient envers le gène ati songi bilenge balingi suko ndima bakulutu te bakulutu balingi suko ndima bilenge te kopesa pe koyamba complémentarité ezalaki elembo ya bonzambe ebungi na kati ya bayi esika loposo pembe abandaki korenye okoki osala eloko te sans pour autant elekana matoi ya mondele bayi bazalaki na eleko wana lokwa bato mayele mingi bakendeki na bango bayi batikalaki na eleko wana bazali kokanisa mondele aze nzambe ndenge nini mondele akoyebaka maso bango bakosalaka nzoka nde bautilisaka songi epai ya bato oyo bazali kosurveiller moto na mboka asalaki eloko boye surtout lelo tomonaka balobaka bachef médaillé baindo oyo loposo pembe bazalaki kopesa bango bamédaille bazalaki batraître baye bazalaki kozwa makambo ya boindo bakomiselaka loposo pembe et depuis wana etikala ezaleli génération yonso de génération en génération loposo pembe azalaka na bato ya ye oyo bakokomiselaka ye à temps réel maye loposo pembe asalaka ezaleli ya loposo pembe raisonnement ya loposo pembe situation de l'air ya loposo pembe yango ezetelelo soko bilenge vague moko bimi
ya bilenge moko balobi bango bakomi kotelemela masanga eze na bato mobimba bakokomisa rapport na Loposo Pembe et Loposo Pembe akolukai une autre façon ya ko récupérer lisusu jeunesse wana boyaki masanga de génération en génération. Inconscience le lobo komona sur tout le plan, sur tout le plan. Nalandi procès ya Dirka chef de l'État, mon colonel ya suka ya plaidoyer. Na suka wana na 10 minutes ba pesa ki ya maloba. Na sepela ki pour déjà généralement tout le monde le sait. Dirka Kamere c'est un bon parler. Alobi très kitoko, tout le monde le sait. Tant on a là qui na parlement, na tripla qui salaire ya ba député, na pesaka bango ba jeep, boyebi na salaki boye tant on a salaki na présidence. J'avais triplé ba salaire ya asali tas de discours. Mpoala ki sabato ko asalaka to asalaki azeko koba kosala mais biso lo kwa ba conscient na regretta ki ta mosusu il fallait que aloba makambo mosusu a plaider makambo mosusu na innocence na ye mais dire que na triplaka salaire ya ba député etangisa kinga maya miso et na ebite soko peuple sika zalaki a comprendre ki nini po bato yo bazalaki na Assemblée nationale etango wana bazalaki babolata outa la nuit de temps ba politicien d'abord pour réussir dans la vie il faut ça la politique yango wana principe boto monawa basé na poste ya 500 députés mais pour 500 sièges plus de 20 000 candidats provincial national maintenant lobby c'était de la folie awa pour nini bato yonso bateki mapango ba défi bambongo na ba banque pour bayebi base kokota na engrenage ekomisaka bato riche au triplaka salaire ya ba député pour bazalaka na ba maigre salaire tout ou la nuit de temps wana mboka na biso ba député bazwaka salaire à folie écart ya salaire boni ezalaka entre ba député na ba fonctionnaire mosusu tozu ba député na ba enseignant écart ya salaire ya kaboni mais biso tokani soko kaya ko ebisa biso na époque na ngai na longola ka chômage boye na bakisaka ba entreprise boye na tiaka mibeko oyo elongola sous-traitance na tiaka mibeko oyo elongola petit peuple na pauvreté et kotisa bango na moi classe moyenne to lelo ne le konangai na kelaka misala oyo tango bomonaka lelo petit peuple azeko se retrouver ponga ne le konangande na salaka oyo bilanga oyo elesa parti boye ya république nga moto na initiaka yango to nga moto na salaka yango mais dire que na triplaka salaire ya ba député na pesaka ba député ba jupe bazala ba pauvre malheureux inconscience c'est pas ya baindo yango wana bokasi ya Loposo Pembe yango wana bokasi ya Loposo Pembe okomona lelo moto nazalaki soko lobi na iniki tango tokendaki kozwa nzoto ya ngunza na bazamba wana ya inikin donc kuna ba juste barrière ya soi-disant ya mboka ezena ngona tina pete bato donc église soko ezeko ko sambela nango lisute na ba cité bakoma ko kenda nde kuna église a loué soko bus esprit de vie soko pe esprit de mort peut commander ngwana o ya l'éther esprit de vie o ya ba personnel onde avec esprit de mort bakanga misoko 50 bakei na zamba bakei ko sambela bakokanga masoko 60 bakei na zamba bakoti na banzete baze ko sambela na laki curieux
nazalaki vraiment curieux nalanda na ino losambo ponga na yebi déjà losambo ya ba congolais losambo ya ba africain basambelaka nini basengaka nzambe na biloko oyo me moto aze kosenga nzambe bilei po aze na nzala ake kosambela asenga nzambe nzambe alambela omoteke nzambe alambela yo pondwa limbondo nzambe alambela oni nalandi losambo na bango na comprendre que bato wana bakei na be na deux sujets basi na monoko na bango plus libala bamibali bonheur bakoma bato ya mbongo. Mais je me suis dit mboka nini moto akomaka moto ya mbongo na losambo obandi kosambela otima bolongo na se obondeli aba shabara po bato pe bakoma koloba langue parler en langue nzamba yokaka langue na ebito biso tolobaka soko eze nkota te losambo nini yali soko sambela olobi amen mbongo ebimeli yo atana ba charlatan bakosaka bato porte-monnaie magique mais bango moko kosenga yo mbongo ye moko kepa na ye c'est un pauvre malheureux ye moto yebi soit disons secret ya porte-monnaie magique mais c'est un malheureux okuta na ndako moko otali sorte ya bakiti tant mosu yo moto se déplacer vers ye oze na moi e bandeli ya malonga inconscience tango baindo botikali na état primaire kosenga nzambe bilei kosenga nzambe misolo kosenga nzambe mabala loposo pemba ze ko gérer inconscience wana bobima na yango te et demeurer ba politicien na biso batikali na kokanisa ze ministre bakotanga ye ministre bakotanga parcours ya bomo ina ye na ba immeuble na ba mapango asombela basi ya makango na ba ambiance asala. Comment se fait-il ministre moko akei concert na podium wana ya concert akokia panza 12 000, 13 000, 15 000 dollars même po bayemba bango na okike bapesaka ba 5 000 bapesaka ba 6 000 donc soka pesi muke seke 3 000 po bayemba bango mais botuna ba chauffeur ba memaka bango botuna ba l'enfondier na bango botuna bana misala na bango bajwaka combien 100 oaze motema malamu afutaka chauffeur na 150 tozala moko mosu na palais du peuple masolo tango ebandi to bandi kotuna na wana eze na chauffeur azwaka 250 dollars te moto ya 200 na ebite babima soko mibale soko misato oyo bafuta mais bango bamemaka tango wana bazali komema ba député bazalaki kozwa 12 000 dollars chaque mois 12 000 azali kokoka te kofuta chauffeur na ye même 300 dollars. Enseignement à mondele chacun pour soi. Depuis Tabosani qui a utilisé qui mingongo ya peuple tant que bakabo pesanga ba voix. Peuple a voté qui oponi. Les roba comme binemi ya peuple wan. Oyo mi bale misato ba ebi ko kosatina suka soko matangeze na quartier. Akoki apesa cotisation à 100 dollars. Tant mon soit payé en francs congolais. Le quoi l'Europe 100 dollars en gros et ils ont ça 200 000 francs congolais. So ba payé en ba billet ba 500 donc ils appellent moi mbuba. Chacun pour soi. Inconscient c'est wana yango ezeko sala. Toze ko kokate ko sangana pour na cause commune. Pour na cause commune. Bah dirigeant baloba non trop c'est trop toze na bomengo mais qu'est-ce qui fait que peuple o ya sala malheureux te po ya bango faut peuple wana sala malheureux batika la étape wana pour un moment opportun bango ba kozonga vers bango amemela esa kombi ya sukali amemela esa kombi ya loso po ba pesa ba voix nzoko zalaki choisi pour lobela peuple wana alongwa na étape moko koma na étape. Tomeki kotambola mwa mboka tomeki kokenda mwa libanda nga na salela bino émission na comparable cimetière na salela bino émission na comparable wenze
Boko comprendre que Moindo a un problème moko oeze programme ya loposo pembe. Moindo a évitaka bosotote auprès na ye. Basalela yango soko expression mobimba, voilà. Moto Moindo akufaka na microbe te. Mais to yebite so babeli bakendaka kotala examen basalisaka na microscope. To yebite na microscope wana bakendaka po batala nini? Bawe bakufa na typhoïde, to yebite typhoïde des vitamines, to ezenini. Wenze esanganaka na fulu. Biloko yonso baindo baliaka. Moninga nango ya yambo nzinzi. Bakokenda na ba chambre froide na tongo. Babimisi soko Saint-Charles miso wane aka mbiso ezaka mbuma miso soko kwa eloko nini? Banda tongo. Soka timwa boye mbala moko apena jui 15-20 minutes ati boye nzinzi wana ekonyunga likolo na ngo te ba oba tuaka pe mbongo na 17h bakomi wenze 18h basombia ingeta bolobi bokolamba mais yango nano eloko yango mbisi yango soi-disant po elongwa na eno na Europe mikilio etindaka yango po ya esalaki combien de temps ba conservaki yango ndenge nini mokolo mobimba efandi na moi conservation nango ekomi na etani ni dirigeant politique ni soi-disant ba député po tozeko kanisa député akendaka kaka po ya ko voter mibeko mais oko voter mibeko wana par rapport à quoi soko ebi situation peuple na ya zeko vivre na yango te mibeko est élaboré par rapport ya situation de vie ya bato. Est-ce que kokyo otonga boato na mboka ezanga ebale mais yango ba député na biso basé ko sala. Problème il y a sous-traitance et ce problème est paralysant mboka et paralysant mboka sous-traitance na bakota na biso existe kata moto il faut sala mais biso c'est sous-traitance donc moto moka jwa bino lokwa bilanga na ye ya kenda négocier tant mosusu ba futaka ye a diviser yango par 3 par 4 ya pesa kabila bazwa ba charge ya misala yonso ya makasi ba pesa na loposo pembe mais po ba zebe inconscient mondele soka zeko koba ko dominer biso telelo inconscience la majorité presque ba église yonso catholique etongami likolo ya ba cimetière ya ba ancien etongami likolo ya ba cimetière ya ba nkumu nanya tekelaka bango mabele chef coutumier lelo ba chef coutumier basé côté kana ba cimetière na habite tant to lobaka eloko yo est-ce que bo doit kango en considération chef coutumier ateki cimetière to ko lukela bino image moko to alaki nango ndenge bateki cimetière ya Kintu bateka cimetière ya Kintuka bato basombaki cimetière ya Kintuka tango bazé ko sala ba fosse septique bazé ko kuta lokwa bakuta ki bato mosusu bakunda bango wana moins de 5 ans bazé ko kuta bato wana donc moku wana no elali mikolo te cercueil nano polité banani bateki mabele soi-disant bankumu ba chef coutumier ba kolo mabele bose ba kolo mabele par rapport à nini babenga kibino ba chef coutumier po nini babenga kibino bankumu po nini bon kumu ya linini toko luka mokolo toko solola tina nano po nini bon kumu mais bato wana kaka tango tolobi ba chef coutumier baze ko détenir coutume ezali li répéter ezali li bango nde bazalaki censé à ko protéger or
parmi babiloko ya yambo ya ko protéger na coutume eze bisika to kenda ko tika bandeko na biso banzoto ya bandeko na biso soko batiki biso bomona ka yango pe kuna na mikili ya poto botala ba cimetière na bango. Or bango kutunde bakomi na mokanda na bango laisser les morts enterrer leurs morts. Moto soko akufe sili a comme esprit de mort. Mais pour nini basé ko sécuriser pe ko protéger ba cimetière. Bato bakufa na deuxième guerre mondiale ba cimetière est intact. Bato ya ba 1890 kingandi ba cimetière na bango est intact. Mais ouais pas ina biso bato bakufa ki kaka na 2015. Le 1er août tala bato ndenge batelenganaka. Une fois l'an pour que ndakotala siko tiaka nzoto ya tata na yo. Pour que ndakotala siko tiaka nzoto ya mama na yo, nzoto ya lipasa na yo, ya ndeko na yo, ya yakulutu, soko ya yana leki na yo. Otiaka nzoto ya kulutu na yo esika moko 3 ans okendaka te matiti yeboti na inconscience bato basalaka pe na ba cimetière soko matiti etondi makasi bakokoka kotia bopeto te bati moto ebomina soko bakuluse ya bamatutu misato bokundelaka mandeko na bino ebulungani oze komona moto banda yaki tongo te 10 heures aze komona esika batika ndeko te esika bamona batika kulutu na ye te leki na ye te baboti na ye te ntango mosusu soko aze moi conscient asaleli ndeko mosusu oyo amonaki basaleli ye te po enfin compassion salema moto mosusu mpe na inconscience oyo akomona pe te akoki pa koya na oyo ya ye asaleli ye po ye mpe asalelaki moto inconscience ezali kosala ata tomoni bomoi ya loposo pembe tozali kokoka te koredresse ya biso bomoi bandeko bafandaka na mikili ya poto c'est-à-dire bamonaka bomoi ya loposo pembe ebandeli te suka mais bango bamemi inconscience na bango tina mokili ya loposo pembe manger baiser et boire yango wana bomoi tolobaka ngo na bamanaka tosalaka baloposo mosusu base deplasaka na kozala na bango batambolaka mokili na kozala na bango c'est-à-dire bachinois baasiatique base déplacer bakei Europe bakei te po bakuta to bakenda koembrasser bizaleli ya Europe te bakokenda na kozala na bango c'est-à-dire okomona chinois partout azalaka na babouloir na ye moko atiaka bankasa na ye ezaleli na ye kozala na ye amema yango mboka yonso gastronomie na bango eze partout baali lelo pe omoni restaurant chinois so restaurant chinoise na Europe na européen na kati surtout kutu moindo azalaka complexe na niveau moko toyebi te ya ye azali kokoka komonisa yango na mokili te soko eze moindo fasala malewa moko atelemisaka bato donc c'est-à-dire bato baliaki po moindo pe sima ya kolia komela abandi ba débat asimbi politique esili ake na musique esili ake na théâtre esili abandi masolo ba petit chéri wana kaka na malewa soko bato mosusu baye kolo malewa ye nanu poze malewa ta mosusu ndako kaka ye moko mopanzi wana ndako afandaka côté malewa côté terrasse abandi kotelemisa bato botelema nanu nga banana yamba baklia na nga baye soko pe mosusu aza wana monoko mabe bapotani soko te bazali kotelema na kobude me batelemi bakei po ayamba mais soko kei na ba restaurant ba chinois basali ezala pa na bango
ezala na bamboka ya libanda, c'est-à-dire on se retrouvait okofanda ngongo lingi okolia ndengo lingi tena momoko bimofuti soko $20 na bango so ezalaka 25 okoti ole tango kotela motikeli bango 25 na bango. Mais espacé oser à l'aise tant so die biloko yebi na yote po ba kumisi kozala na bango ba considérer ba pesi valeur na kozala na bango. Mais moindo kutu bino moko la preuve on est bokoma komona kolia pondu na yo symbole ya pauvreté. Matembele libumu no koma vert na ebite libumu ya ka couleur nini mpoka na yo biloko ya somo surtout lokwa bakoma ko diaboliser et awa boki ebola izongi na Équateur lobby bakoboya lisu mbisha ko kauka na biso lobby bakoboya lisusu nzombo bakoboya lisu mongusu bakoboya lisu mpoka bakoboya nyama zamba shimbiriki mboloko lobby malamu na biso tolia ya bango tolia ndeo ya bango inconscience ezeko sala bokasi pa ya mondele tango to boyi ya biso baloni na biso bakosala nini. Mais même biloko wana bino boboyi même biloko wana bino boboyi poto yo kakao montaze ko bomba misolo po kenda mikili ya poto alobi azeko kenda mikili ya poto kolia mbala mboka nini na mikili ya poto balona ka mbala mboka nini balona ka voka mboka nini balona ka mangolo mboka nini bino boze kuna bo komela biso na numéro eze affiché na baya ya itandona bino mboka nini balona ka safu français moko abimi na lopango na aloni safu aloni avocat aloni mangolo to ebite. Mais l'inconscience moindo alobi nazokende mikila poto nakenda kolia mbala nakenda kolia avocat otiki état naturel oweleli état artificiel inconscience yango ezeko sala bokasi ya mondele ayebi que baindo balingaka maye ya bango te na inconscience moindo aliaka pondu soko azena na mosala te dès que bandi mosala akomi moto ya mort frais quiz bisuka dendo makoso synonyme à bourgeoisie synonyme ya bonheur azui moi misoro yango ezeko sala ba mindelo bayaka kotekela baindo biloko wana bakoma kaka beba millionnaire soko tolobaki na conscience na mokili ya ba conscience ikawa tolobi tokolia bisuka ya dendo lisusu te tokolia lisusu makoso te tokolia lisusu Saint-Charles te toze na mbisi na ebale na biso oyo elianaka ekomi mobange kufeli na kati ya ebale bungeli na kati ya ebale na océan na biso toze na mbisi ndunda toze nango ba fruit koloba te période ya malalo tuni moto moso abi na juna ngo occasion kolia malala te akolia lilala ndenge nini abimisa 200 francs somba lilala somba na elipa te 200 francs na ya somba lilala nesika somba li inconscience wana ezeko persister yango ezeko sala bokasi ya loposo pembe ozeko mona bandeko ya Congo central balobi oui il faut Congo central ezala indépendant tolingi lisu kilo ya bato te toko évoluer biso moko mais c'est regrettable. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez quitté balkanisation inconscience ya baindo parce que vous avez na moto ayena likanisi ya kokata Congo central a vu yango epai ya loposo pembe eze ba plan oyo ezalaka na époque coloniale ba kivusien bazeko lo ba kivu katana nord sud Kivu na manieme kenda mopanzi moko ingeta nord sud Kivu na maniema soke ke esika moko ba mboka wana nano misato basé soko na plus de 30 groupes armés oyo yebanite nanya ko sangisa bango sima nango ko zala ndenge nini est-ce que ba soko ba balkaniser Afrika moto ako bénéficier
eze moindo soko ba balkaniser mboka oyo d'abord likanisi yango ya balkanisation po nini mondela zeko appuyer yango mayebi ayebi mboka nyonso eze na ba minere na Afrique eze nganda ya théâtre mais botala Boko Haram banani basali Boko Haram to dénonçaka wa Boko Haram bakuta ye na ba nouveau char français ba char français récent oyo armée nigériane basé na ngote mais Boko Haram mouvement moko ya terrorisme ezena yango ba enleva ba lycéennes plus de 200 quelques lycéennes ba liberaka soko misato mine ndenge bango balingi ba komisi bana wana ba instrument sexuel nanya saliba ba kabola ki Soudan ya kimboka moko et kabona Soudan du Nord Soudan du Sud n'intérêt ya banani ba Soudanais ba profita na nini lelo bazé ba misérable soko ba kaboli République démocratique ya Congo bandeko ya Congo central batikali neteni na bango ba discours ya bato mosusu toyoka e ba kivusien ba kei ba kassayen ba kei nanya ko bénéficier nous avons un sérieux problème ya conscience. Nous avons un sérieux problème ya conscience. Conscience c'est pas ya batoyalité. Beaucoup mona que nenge tolobaka biloko nyonso ekokai kopesa bato mayele. Biloko wana eze étouffé. Eze étouffé. Soko oze ko tambola na nzila. Bisika oyo komona tondi bato. Bisika oyo komona eze ko préoccuper bato. Kaka bisika oyo makambo ezangi ntina nde eze koleka. Na baba plein babisika batekaka ba TV batikaka soko ba film en Nigeria plein bisika bazeko beta soko je mundele ye plein esika casino moko ezali ba machine à sous plein finalement makambo ya okomona te bilenge bafandi basala débat batuna to uti wapi to komi wapi to zeko kenda wapi bomo ya bato bolanda même ba propos ya ba dirigeants politiques na biso oyo ba élaborer avant bazwa mandat ya kamosusu soko ba komi ba dui mandat bo banda kolanda défilé na bango na média na etando balobaka makambo yo ezangi na ngotini pasi ya peuple moto bolobate ngana lobaka mai nano ba medisaka biso awa na mboka oyo po peuple mela nano kaka mai ya malamu. Est-ce que faut ça là soko alliance na FMI to na Banque mondiale poto mela nano mai to zena bibale to lo bibale te peuple mela ka mai ya mabe peuple mela ka mai ya mabe to zena ba dirigeant politique beaucoup comprendre que la majorité ya bato wana bolanda ki kaka lisusu po tokenda pena ko chite na bande ko roji basé ko sala biso sine kuna to bendi suka na discours ya dirka ba chef de l'état tango balobaki likambo ya immeuble moka soma na mikili ya poto abisa appartient à ma femme boyebi ke ngana kendaka kuna na kokite na fandaka na immeuble ya mwasi nanga na defaki mbongo wana na banque pona somba po bango basé soko bato ya wapi mobali akokala na ndako ya mwasi te mais dirigeant nini européen ayaka ko somba mapango awa ba immeuble wa pa fanda na bana na ye ba yoso bayaka wa ba manjoli njonjo bayaka ko iba po ba alimenter bamboka na bango bayaka ko piller po ba alimenter ka bamboka na bango moi biso c'est contraire dirka a defi mbongo na banque alobi yango pe aisément a defi mbongo na banque po somba immeuble na ye po ko kite soka tekuna afanda kana immeuble ya mwasi na ye zéro respecte na benga ka mwasi aya pananga na hotel bana batika la mais et passe mais continue matoi ya bato eleki tango bato babimi libanda bakena discussion mosusu
bake na discussion mosusu oyo ya ntina bakokaki kozwa na nini wana esalemi te. Bosufri tokabwana po ya mokolo malelo etandeze ngonga tolobi inconscience na biso nde sali bokasi ya loposo pembe. Inconscience ya bapoliticien yango etekisi mandoki pa ya loposo pembe, yango etekisi mandoki. Inconscience ya ba homme de science yango esali biso ba subordonné ya loposo pembe, ba auxiliaire ya loposo pembe. Telelo nano to sali ata tonga te, telelo nano to sali ata tonga te. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino ekoba pe ko batela mota sungaki biso na bilili neluza ya dio pyramide bango pende bazene teni ya montage o kaka moto ayebi mosala na ye. Matondo tokutani na bino na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo.